je crois que la chose promise, la chose faite. Hein. Il était d'abord une question d'inspecter les lieux. On a passé ici, je crois, 3 fois. Nous avons tenté quand même avec les différents partenaires trouver des moyens pour que nous puissions commencer d'abord à déverser tout ce qui est comme les ordures, tout ce qui est comme la saleté, à cette érosion qui a pas mal dérangé la population des terres jaunes. C'est en général, particulièrement dans la terre jaune. Saleté, pesaka maladie, talandenge bat bafandia. Saleté aux aéros ça la bien dit. Mais beaucoup plus c'est ça qui par rapport à l'érosion, ils ont créé ça fait moi bâton et belé. Donc do monitina oyo tout ça là que to négocier na moi partenaire tout ça na bango na commune pour que to mekana ko banana ko bois ka ba saleté na katabero parce que pendant ko érosion il faut to banana ko déverser saleté eza nzinga nzinga. Do monitina lelo to banana ko déverser saleté pe ba mi to ramse ko ya pona ko baksa enfin permettre biso na meka ko kunda ba érosion o ndenge ezali. Na pesi nanu mokonzi na ngai mbote bisika ezali son excellence monsieur Franck Mbo Ntola Meso. Coup de chapeau na oyo nyonso tozali kosala et puis oyo initiative oyo ezalaki boye tangu mokonzi na biso azwi pouvoir aniati mabele ya nsele arassuraki bana ya nsele ke na ye na mayele na nga oyo nga naza nango na makasi na bino boza nango tokosangisa tokotombola nsele ekokoma commune moko ya likolo oyo mutu nyonso tu akobanda koanvie mpe akotia motema aprometaki bana ya terre jaune ke bozo souffrir makasi mpona enclavement nzela eza te bozo nyokwama bato bazoleka na pasi ayebisaki bango abi etant que un bon père de la famille nakosala na mwa moke na mayele moke na makasi moke oyo bapesi ngai pour que accessibilité ezala bolekaka na facilité nde omoni asangisaki biso na makasi na ye moko na mayele na ye tozalaki à 5 quartiers quartier Mota, quartier Ngina, quartier Muke 1, quartier Muke 2 na quartier Ngafula. Donc tozali awa pendant 2 mois déjà oyo tozaka a totravaillaka na se kuna na libulu donc soko kiti kuna na soko mona ndenge mosala esalami to relancer nzela efungwami munene et puis totie basake bato bakomi koleka na facilité nde lokola posa mpe ezalaki ke topesi ye babesoin na biso tozalaki nango tosali état de besoin ke engin eya ya appel mpo ezwa salite eza likolo ekitisa yango na se. En tout cas tosepeli makasi na bana terre jeune place bazali basepeli mpo blocage oyo ezalaki place oyo ndenge salite ezokita boye bamoto ekoleka mituka ekoleka comme auparavant. Merci. D'abord napesi nanu mokonzi na nga merci na eloko asali nga navanda na terre jaune ka place érosion ebandi wana place onga avanda towumeli mpenza to towumeli bana kaka prince esalama kuna esuka koto molelo na molelo mais eloko double pour moi asali te nga kutu na dona se sentir yake na naza l'aise ata na ye nanga 22h na koleka sans problème bana moto baomemaka na ndako sans problème excellence nzambe alola pambola vanda na okandi ovanda na double correct. En tout cas napesi merci na bourgmestre na biso na oyo asali biso église eza kaka na érosion wana. En tout cas tonyokami makasi tonyokami vraiment so boketalama trop mais nazala kondima lokola déjà babandi musala na biso église na biso ezobonga nzela na biso lokola ezobonga beto osepela papa na biso chef de localité na biso ya koto ayebisa biso tozala na kimia en tout cas tozala na kimia mpe tokomomona misala yango ndenge ezosalama napesi na liboso nzambe merci mpe pa bourgmestre wana napesi ye merci elongola papa na biso oyo apesaki biso tozala na likia napesi vraiment merci mosala ekoba oyo nazalaki nango yango wana atonde nzambe parce que avant moto aposer acte c'est Dieu qui touche son cœur yango wana lokola nzambe asimbi motema na ye na remercie mpe bourgmestre parce que toza na fierté pour na kotala ke bourgmestre aza na souci wana pour na peuple érosion oyo eza monene nzela oyo eza monene ezokende ntina ngambo libota monene eza kuna. En tout cas bourgmestre na biso mbo nzambe apambola yo kosuka kaka bongo te parce que si tu poses toujours de bons actes et le peuple sera fier de vous et le peuple continuera toujours à prier pour vous et le peuple aura toujours cet amour-là de glorifier le Seigneur à travers ses œuvres.
yango wana merci napesi mpe papa merci na mpe bayebanso baza pembeni ya bourgmestre oyo bazali koconseille kosunga ye bazali koapuye ye mpo mosala emonana soki tozolulela bamboka mosusu biso mpe bamboka na biso il faut bato mosusu balulela soki ke bakomine mosusu eza bien biso mpe komine ya Tiele bamosusu mpe basala nini balulela na pamboli libota mobimba ya komine ya Tiele tika Nzambe asunga biso mpe toyeba korespecte ndenge bazali kobongisela biso mpe totenir yango propre parce que kuna basi babongisa metala basali te ndenge etondi à partir ya peuple sikoyo mosala yango tika mentalité échanger ya biso mpe peuple mpona kosoigne ndenge bourgmestre azali kobongisela biso na suki wana Nzambe akoba koéclaire komine na biso. En tout cas nasepeli nano mingi mpe napesi bino mbote nakomona ke esika oyo etungisi biso mingi. Alors na bonne volonté oyo bourgmestre azwi ke asunga biso tosepeli nango nano kitoko. Mais initiative oyo vraiment tosepeli ke ekende ti liboso puisque libulu eza mpenza molai. Tosepeli vraiment na assistance oyo bourgmestre ayeli biso vraiment tosepeli nango makasi. Mbote, je me présente comme Bonangaï Jéréboam. Tozali awa groupement ya localité ya commune ya Nsele pour na soutenir bourgmestre na biso. Ndenge bomoni misala ebandi kosala maboye tosepeli mingi ezopesa esengo pe lokumu ya mboka nde tosengi kaka soutien ezala po misala ekende liboso na suki wana. En tant que chef de localité nakanisi omonaka ngai naza koexplike mingi na érosion oyo. Érosion oyo emonisa biso pasi ebandaka soki mai etoni awa edeborde boye eke kobuka bandako ya bato na aveni Mopenda. Bon lokola bourgmestre na biso ya commune ya Nsele numéro 1 azwi initiative ya kitoko oya koelongola baimonisi nyonso oyo etoni awa. En tout cas toyebi te eloko nini tokozala na bourgmestre na biso. C'est un homme à soutenir. Voilà bato oyo bazali iti na kati ya république na biso. Vraiment alakisi bonne volonté na ye. Makambo asali biso vraiment kata terre jaune. Toza oyoka solo moko boye awa mabe makasi. Mais Nzambe asali vraiment Nzambe pambola bino bakonzi ya kata Ishasa oyo. Merci. Na makambo asali ya bien. Solo elongwe toza na esengo makasi. Bosa lisusu. Eko tiela biso nzela, tomona nzela bien. Baza ofinga biso toza na mboka. Mais leo toza lisusu na mboka te. Pour le moment nasepeli makasi na action oyo esalemi kote ya biso na terre zone na commune ya Nsele tosepeli makasi nde bourgmestre asali effort alongo na bureau ne aye awa mpona kobongisa Nsele esunga biso tozalaki na mobangi ntango bati basalite oyo ezalaki kobangisa population esengi sikoyo bakuluna bazoya kobatama a kokali population eye moko lokola moto ya mayele atiki bureau na ye ya kibokonzi bapesi ye aye mpo abongisa esika po population azala kimia tosepeli nde azobongisa Nzelo tofesite mais esuka na oyo te akontinue kosala yango akontinue kosala eloko mpo na terre zone mpo terre zone développe mpo terre zone ya population mingi nasepeli mingi tosala boye mpo lokumu ya de l'état nasepeli makasi na ndenge basali boye merci. Bon premièrement napesa na chef de l'état Longonia na moto atindeli biso na commune ya Nsele tozelaki bambula ebele tozwa moto abongili kosala mosala commune ya Nsele topesi merci na gouverneur pesi merci na chef national direct oyo aza na mokolo mabele commune ya Nsele initiative azio na partenaire na ye kozwa caterpillar eya kolongola érosion oyo érosion esali des années libula eko monene nesoa asoni na partenaire na ye azwi likanisi ya oya kolongola mabele oyo bakunda ti eke na suka nde bakasala koremble boye bape émission ezwa na basalite bwaka ya conteneur kokotia aseme tosuki mpe rate nombo omonaki nde tosali bacarnivore ya terre jaune tobalengi na entrée ya 3 période tokomi ti toleki cherebe tokoma ti na quartier mutu 1 moto ya boye bazwa ye wapi na yango biso bajeune bamama bapapa bakoko basala to batika biso topesa makasi alemba te akontinue mosala oyo eza esengo ya commune na biso yango naosenga na bandeko babourgmestre ya ville ya Kinshasa bazala bana exemple ya confrère na bango oyo ati kobima meilleur bourgmestre ville ya province ya Kinshasa so bango bangi mpe bakoma lokwa ye bazala sur terrain bazalaka na bureau te merci longonia na chef na ngai. Bon ya liboso no napesi merci na chef de l'état ya mibale napesi merci na gouverneur po bazwaki likanisi ya kotindela biso moto aboye na commune ya Nsele lokola Franck Mbonzola Meso
donc nasepeli makasi tala moto azotika biro na ye mpona kolandela misala na nzela o nulle part ailleurs baleka mais tozomona un bourgmestre azokota ntina terrasse azolongola salite mbula ezobetela ye azosala mosala seke aza na susi ya mboka na ye yango moninga na landi adashe oyo balobake kibokonzi bapesaka na soso mpo soso avandaka na mboka mais so bopesi yango na ndeke ndeka opumbo akende en tout cas longonia na monsieur le bourgmestre Franck Mbo nzola meso yango kombo ya double poumon penze ezwa ya solo e yango moni lelo toza awa mpona kosalisa misala ya sentiment elongo na bato ya sentiment donc tozali a tozosala mosala etake nga mpe administrateur ya terre jaune nazali awa tozokompagne vision ya chef na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur le journaliste. La question posée ngai vraiment rêve et comme réalité toza bato awa ya kala tobundanya batifu ya koto oyo eloko ebandaki moke ti ndenge ekomi na niveau ya boye tobundi biso na quartier na balokalité tokoki te mais toza na un numéro 1 ya bourgmestre excellence Mbo ntango ya wapuye biso ayaki atali mais tomoni ke no rêve ekomi réalité parce que toza na kopartage balansaki depuis balansaki message ya kini bopeto tozomona tous les communes eza mouvement mais biso soni na nsele tozaki net ke bato moko abandonné bato moko net isolé mais Nzambe na Fati Beton président de la République a touché motema bobu a hôtel biso bourgmestre compétent avant na bureau te aza sur le terrain pour tozomona bourgmestre mususu bazona na ba climatiseur mais il y a aza sur le terrain lelo 4e ou 5e rendez-vous ngayo nazomona ya aza sur le terrain ezala wa ezala na campé mais ezala na faux bank aza na kota tina ba terrain to bandi pe na bandeko na biso brigade ya assainissement to moni bango banda prince batiela biso asika tala ba kanifo ndenge tondaki prince linge bukana mais to moni nanu atini na brigade assainissement ba bandeli biso na prince ba banu nettoyer prince oyo ti lelo érosion oyo to moni yango ekomiti na ngambo awe komaki site ya ba réfugié poche insécurité na koloba mingi te to boki ka bambe na bourgmestre to boki bambe na gouverneur Daniel Bumba nyonso wana eke na number 1 premier citoyen de la République Fati Beton et surtout ndeka za na kobunda ba combat na ye état actuel otoza na ngona kati ya pays asimba koto na guerre mabe asimba koto na assainissement mabe asimba social mabe asimba tous les sécurités ngaka mutu Fati Beton aza donc concentré mais esilité to remercier ye to loba mingi te biso to batif ya koto to remercier to kwa puye vision na to ko banda na numéro 1 na biso ya commune Nsele ti to banda accompagner ti ya commune gouvernement ti na numéro 1 pour que non ye pa madame Souezala azala récompenser. Merci beaucoup. Na sepeli mingi na motuna na yo oza commune na biso ya Nsele et puis na numéro 1 ya assainissement ya commune ya Nsele et puis na les 5 que non mokonzi na biso ya commune ya Nsele pour na assainissement pour na musala na ye abimi les meilleurs bourgmestres na biso et longa o ba population ba betela ke maboko ya ngwana likanisi o eza na mokonzi na biso ya likolo président de la République et qui pas la gouverneur na biso et puis ye pas na mais c'est le bourgmestre ya commune ya Nsele yango moni musala lelo assainissement a une décision a vu enjeu a vu makambo nyonso po toyeba kolongola basalite oyo na commune na biso po population na biso ya quartier terre jaune bazala à l'aise mpe bapema na kitoko assainissement eza tellement makasi lelo tokomi na commune ya toza na commune ya Nsele et précisément na terre jaune bapopulation ya terre jaune batonami na esengo baza na eliki ake non tokobongisa bango quartier na bango mpe terre jaune ekobonga mpe commune na biso ya Nsele ekobonga. Ezali kopesa merci na population parce que bazali mobiliser chaque jour mpona kobelela na bakonzi afin ke barépondre na dossier oyo na likambo oyo ezali ya érosion oyo mais lelo mpe mbela na bango kobelela na bango efuti parce que tomoni mokonzi ye moko le bourgmestre ya entité ya commune ya Nsele akiti awa mpona kolancer musala oyo ya érosion oyo ya avenue Ngapama oyo babengi terre jaune donc ezali esengo ya makasi yo moko oyebi Nzambe ntango akeli mutu apesaki ye makoki nyonso pour ke adomine na sa mabele ça veut dire que érosion eza eloko ya moke mpona biso bakonzi
Donc pour dire que topesi bino mwa temps moke bomona érosion sila parce que mokonzi lokola aza kiti sur le terrain mbozolo meso Frank le bourgmestre de Ansele c'est que nyonso ezosilaka mingi te. À propos na ngai selo ba misalo ya lelo eza nouveauté ete mpona bourgmestre ya commune ya Ansele. Donc makila na ye wana eza ya musala esika azoleka il faut atia elembo. Donc awa ezalaki érosion oyo avant que ye aya érosion oyo ezalaki mais kokoya na ye après kozwa ba rapport ya ba chef de quartier nde lelo oyo atie maboko awa. Bon message na kopesa na population omoni ata oza para na ndako soki omoni obimaka ozongi soki papa ye na sachet bana babetelaka ye maboko. Alors président oyo ya biso ya commune ya Ansele tomoni ke population na biso balege bato baleka mais basa la différence na oyo azosala tondima moto mpona eloko azosala. Et puis na mandat na yoyo ba action oyo azosala eza ebele. Alors population ezala derrière ye. C'est pourquoi moni ba votaki ye massivement awa na commune. Ba merci ebele na mokonzi na biso autorité municipale à la personne ya Frank Monzola Meso. Biso nyonso toyebi alalaka te. Ba misala onde mokonzi na ngauti olobeza nouveauté te. Asalaka déjà et j'ose croire que okende tina à niveau ya achèvement nango ekata na mokuse te. Omoni l'État asalaka likambo nyonso malamu soki population ezo accompagner population bazala na nsima ya vision ya mokonzi na biso ya commune omonaka nyonso eoleka kitoko.